Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV. Ils sont bandés là, on déjà fait ces bandits déjà out. Wiza swaludo tata wiza watu tanina muzi vita za wonso no zituzuni. Prochain arrêt, Château. Votre attention s'il vous plaît. Afin de faciliter prochain arrêt, Victor Schellcher. En tout cas, les deux, c'est les il y a le 22 mars. Tala kaka soleil ndenge ye moka bibisi biso. Mokolo ya mbotama ya papa Fumalongo. Lelo oyo bana na ye biso. Tomipongisi na maboko mayi neige toza kaka. Sika ete papa Simon Bankanga apakola biso apesa biso makasi. Ifamboli na ye na Yerusalemi. Ekite sika biso banso bana na ye tozali po tosepelisa na mokolo po Nzambe alingaka esengo aliaka esengo na banzembo na misala nyonso kutu wana ezali esengo ya tata Nzambe. Merci. Bonne fête. Comment la maman Mami Nzangamani? Prochain arrêt, La maman Diakonis Namoreki na merci pour la question de l'église. La fleurie projet. Ah oui, c'est normal tout le monde savait parce que le 22 mars, je
kaka biso toyi presque biso na biso kaka twana kati donc ya feti moko ya monene oyo mpe likolo eza Prochain arrêt, hôpital Henri Manet. toyebi ete oyo tokosenga na mokoma lelo tata molimo santo oyekela biso pamba te tombe juste vraiment mokolo na ye Prochain arrêt, hôpital Henri Manet. merci beaucoup vraiment tomoni bino ebele bolema te 45, 06 destination Saint-Geneviève-les-Bois, Zedi, Croix-Blanche. na biso mpaka agenda kotima donc eza esengo fete ebandaki banda hier tozocontinue tozokenda eza lelo kasi ebandaki bota makasi andaki na tuna 01 tozokende tokumisa mokolo mama tusebalisi Masolo Kimbangu. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Donc aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. Depuis 6h du matin, sa divinité Molongo Diangenda Kontima nous est venu. Maman Moulou, nous venons de la qu'on appelle du Mankono. Elle montait. Elle montait, quand elle montait, dès qu'elle arrivait vers les escaliers là, sur la droite, là où après la carte de l'Afrique, et ben Papa Diangenda a vu le jour. Et c'est pas pour rien. Papa Diangenda a vu le jour à l'endroit où le 3 février 1989 est apparu la carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique, et c'est là Papa Diangenda Kontima. Et c'est là aussi pu créer Karadam. C'est extraordinaire, c'est pas anodin. Donc voilà. Nous avons notre prise de maman, toujours Fifi, toujours à la pointe, parce que du mango. Bonne fête maman, bonne fête.
mbote bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu esika nyonso mpona bozwani lelo tozali bongo dimanche 22 mars 2026 eza mokolo monene oyo toyebi ete ezali mokolo oyo papa Diangenda Kuntima Joseph premier chef spirituel na kati ya église kimbangiste mwana ya misato ya papa Simon Kimbangu nde abotamaki na mokolo mwa lelo ezali nde naissance na ye toyebi ete papa Simon Kimbangu abotaki bana misato papa Charles Solokele mwana ya liboso papa Dialinga na Kiangani mwana ya mibale nde papa Diangenda Kuntima mwana ya misato tozali na kati ya paroisse ya Saint-Ouen mpe tokozala na bakorale nyonso ndenge toyoki mbongo ya liboso esili kobeta deja tosengi na bino tolanda. Merci. Tosengi nzembo ya bato bonso epai ya tata to mama motambolisi ya nzembo. Na nsima na yango mama Martine Kapinga akofungolela biso. Alleluia,
Oya toye pela towe
Ese
Nakopesa kabo konti na ba
nakopesaka bokonzi na baoyo ngai namona ofiki ngai tozoli ngai sika tokotala nani elombe
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.